on les a dit, comment dirais-je, les procédures. Mais je crois que... Mais 40 jours après, vous êtes en Hollandais, la montée. Hollandais, justement, il y a un de l'obité. En tout cas, que... Est-ce que la bureau première dame, Maman Denise Nyakero, Hollandais là qui, la bureau à mon papa Félix Tshisekedi, est-ce que Hollandais là qui. Mikanda, ils allaient partout, comment partout. Ils ont pas nous ont promis, pour mettre plus haut, mais à partir, je crois, que les commentaires chez le canal, les Gagawa, va payer des premiers. Je crois qu'il est en train de se faire. Toboyi isongi ya moto te moto soko avoya pour papa papa ali papa a certain patrimoine national on refuse pas que auto pona autre mendelo maman sasso ani qui papa de famille tout vous avez dit maman sasso et la pouvoir de Belge parce que papa fait la famille en Belgique je crois que oh il s'est mis dedans en tout cas ils allaient habitude c'est quoi même vous avez moyen tout les gars tout ça dans ces dates voilà mon tout cas mon abonnement boulevard ba 200 francs wana nous sommes incapables même on bon pour ça monter pour kabaya ya robota est-ce que le ministère de la culture tient beaucoup de cette oui qui les arts comment que anda pas mon budget d'aller procédure en tout cas papa Jean-Marie le compte ya qui a ndako il nous a promis en tout cas azobunda côté on a pas besoin de niveau ministère. Mais si quoi ndenge maman Olive a mis à port na faut nous assurer que si quoi de nouveau limité au mais en tout cas là ils ont déjà tant qu'on manger canal ba les gars wa tout ça déjà idée qu'on dans les 28 quoi la guerre zonga qu'on dans les 28 parce que la vie papa Loufa alors on va recouvrir ba les layer devant ces statues alors papa Loufa to les layer devant ces statues na fikine pour remercier le ministre de la Commission extérieure, Papa Jean Lisseboussa, après cette autorisation, Papa Corima le 28 février, pour Kunda le 29, en tout cas même, il sera décoré, en tout cas vraiment que la Monique, vos alliés associés pour le famille, parce que oui, il y a bien quelque chose, en tout cas vraiment que la habité. Monsieur Chaka, comment mon nom est Souka pour la balance? Mon nom est Souka, je crois que tout le monde là-bas, débat et surtout dans les réseaux sociaux. Que maman Olive Azali Mandaya, maman Denise. Ils ont fait bien. Photo longola, il faut passer sur le matro. Lelo, maman Olive initiative plus et ça liba action, je crois, les ingai na bénéficié dans mon mingi. Donc on a aidé à activer à partir initiative plus. Ce qui lelo, maman Olive a commis maman, moi ça c'est la vie. Ici, à côté de la maquilla, ici à côté de la maquilla, ici à côté de la maquilla déjà, et ça, on est dingue, à finir en gaï, mouillé. Na misa na meta afina mouillé. Si la misa kola, si kola yona, on est prêt. On dit non, maman libre, tu dis boyo, comment quitter. Maman libre, moi n'a pas pour la caille. Ça, pour que moi le basuka, on veut ça, maman libre dans l'action. Maman libre, je crois message oyo et pour ça là où passe. Talanga afina mouillé. Na limbate. Maman, bola mon ayo, boboto na yo, ya boboto. Je crois que vous allez né Congo. Pour faire né Congo. Au spécifique de Congo, sur valeur. Parce que nous avons carrément déjà la caméra. Aucune autorité y a bas au Congo central la commune d'Andako. Ce que vous n'avez pas au monde, vous ne sentez pas que c'est des aléas. Même maintenant, qui nous allez en tout cas, vraiment les souvenirs ça va nous aider. En tout cas, maman, pour l'andar, on a théâtre, maman. Le bas de ça, je m'avais mis. Ce qui y a été. Merci beaucoup. Ah, vous me l'avez. Que Nazana Essengo, il y a Libota, mais tant que papa lui fait ça, le projet, il y a anniversaire, à l'Obaki, il y a un gars qui a dit qu'il y a 4 qui est à la parc animalier, il y a des tigres à papa, na maman Yemoko. Mais maman, pour votre information, c'est la salle déjà, c'est en bronze, c'est déjà fait. Après matanga, famille, va remettre les cadeaux pour le fatiguer en tout cas vraiment que merci maman. Quand on monte, mandima ma finga parce que mbumala mon c'était madame, abula on était quand tu es mabanga gaga. Vraiment que merci maman, ça va tout bien au cœur des artistes en tout cas on a regretté maman en tout cas merci maman.
worship God. We are in a time that we are seeking God. And I need everyone. Let's all be together. The Bible is clear. Pray for one another. Amen. Papa, dis au revoir. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabange, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. This is Joseph Kabila in his new life after the presidency. It is now alongside the population that he leads a normal life. Papa, dis au revoir. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabange, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président.
Joseph Kabila, Living Monument. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Mes condoléances à la famille Kamo Lopez. Et nous avons vraiment Azamoli Monaye. Et Maître Tikeva Aïbsinga Koutalobi. Ce qui a eu un concert, on a pensé qu'il y a l'année passée, donc, mais il y a dans la vie. Mais, mon kilangoza bongo, nous avons Azamoli Monaye. Alors, avant tout, le message na biso alelo. Bon, dans la vidéo, au bongo sima na ozonge la bino. After. Amen. Lokola ngape mutu na cheyete, ngape mutu na kolongole yete. Ah. Mutu na kolongole yete. Yoka. Soki bozo le kefeka kolongola Kabila na kokwa Yesu akotaka na makambi ya politique te. Welcome Pastor, welcome. Tu comme a dire que Moukouna en train de parler dans son église à l'obike. Soki Bozo Zelaye alongola Kabila, là c'était l'année passée, dans l'année avant. Donc à Osalangote, parce que Yesu akotaka ma politique était ça, c'était lui qui avait dit. Mais tout le monde lelo azul ma politique maramba belé mais awa le baike Yesu akotaki ma politique était nazo la sabino image moko si dire que Moukouna botala et lo nizo pousser pour na koloba makambo azolo ba bon c'est mana ozonga la bino de suso. After bon on a expliqué bien tout très bien. See you after this video. Voyez que vous êtes toujours dans ma pensée, ma belle. Ndena kumbi nzambe ya monene oyo empasio tangu dona pesa mbonga zakina nani tangu dona pesa mbonga ya nani dona pesa mbonga zakina nani dona tangu pesa mbonga zakina nani azakiye moko na Pacific Hotel ozo confirmer parce que on filmé le téléphone c'est gentil non filmé le téléphone tout mio est-ce que ozo confirmer réellement que c'est dona mulongi secrétaire national ya secrétaire général et c'est elle qui va pesa mbonga merci beaucoup monter ça dit combien. Est-ce que vous avez un bon moment si un bon bonjour, welcome back. Bomoni image on a autour Sabino a dit que Moukou Nandenge nini abaneko torturer Ndekwana, c'était vraiment torture à cause de l'argent. Donc il a dit que Moukou Nandenge na lingi mbongo tellement trop. Il y a un poussé dans ma musu bon na lingi na zonge la bino lisusu mais na ko expliquer sous bien mais voilà na image au bon na zonge la bino after this video. Thank you. Une
année après la prise de fonction du président élu, Antoine Félix Tshisekedi, l'ancien opposant pour son programme social ambitieux, semble être moins inspiré. Le temps désiré par les Congolais reste utopique. biloko nyonso bato bazokoka te ana tolobetaka bamabaku kaka bato bazobanzaka tala wenzi polele bandako na tala okebwe polele bato baza te neti carton Thomson ezalaki donc ezalaki lokola tokobala rame ezalaki lokola na 30 000 rame ekoma na 50 000 osiko tokoteka biloko yango ndenge nini tukamatembele minsi ya kumbwa 1000 francs mbisi 5 donc biloko nyonso pasi eleki tozokoka lisusu te touti mie tozokende moto makasi tozokoka te biloko nyonso zoboma tokomatembele 1000 francs kumbwa 1000 francs tokosuka wapi pasi eleki Thomson rama 20 puisque tonosoma na 19 sikoyo tosomba rama Thomson na 29 rama 20 plus tozosoma 49 000 toteka combien mbisi moko 2000 so oza na bana 5 6 bokolia mopiko ya mbisi ya 10 000 salaire yango bazofuta mobali nanga combien miye baofuta 100 000 biso tosomaka mopiko ya 10 000 tovivre ndenge nini pendant 1 mois tovivre pasi eleki ekola fufu 1400 okende na masangu 1500 okosangisa ndenge nini mpo lambo esalela bana changement eza te alors kutu nde pasi eye lisusu ya koleka epuis apamba kosoma mpe koma na 3000 tokosuka wapi bongo bato tovotaka wana mopiko amatembele 1000 francs ekimelo na kishasa ezaki nduna ya pamba mopiko 1000 francs tokosuka wapi tokolia mipiko combien so oza na bala 5 po tolia nduna 5000 salaire ya mibali mpe ya malongi ezaki changement yango tozomona wapi changement eza te na Thomson ebanda kobikisa bato na kishasa papa tala boye 1500 tokabola ndeli Thomson aboye 2500 pono lamba boye 10 000 okosuka wapi osala wenza combien ata kutu classe ezofele atie moral kani bongo vie sociale abana aki mpe na libumu te papa bato baosouffrir biso bamama balewa epai tobandelaki kopa madei tozalaki 1350 1500 lelo ebibile prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5000 5500 biso awa place totekaka tochange bato ya biloko te me na wenze mpe ya biloko ezochange tozokomprendre te soki eza nini balaka biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na matata tozoyeba te tovotaki nde mpo social echange mais sikoyo banda tovotaki social yango toomona yango te ondire kutu ifale pa tovote tovala na biso tokontinue na biso bavi na biso tozalaka na epai bakende kotaka bareunion bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te mboka ekufi biloko nyonso tu ya komata mikolo nyonso tu biloko ezomata mikolo nyonso tu dola ezomata boyokana na ye atika mboko po konsimaka mote rama Thomson 50 000 motaluka Thomson na 500 francs sokoyo koteka Thomson 500 francs po bimisa konde bobongisa tokoka te tozokoka te fi toopela yango ya pasi okoteka ye tokotekela ye te mama Thomson 500 francs alire makambo ezokende ezokeye bien te tosala autocritique na biso babiloko président azoloba indice macroéconomique na nzungu ya bacongolais ekoma Thomson te mama avanda na Kimbaseke na bikuku ayebi indice macroéconomique ye azolinga nde amona Thomson ekiti adame libumu. Cette situation qui inquiète péniblement le panier ménagère de l'habitant de la ville-province est de nature à interpeller les autorités politiques face à ce qui peut s'appeler autrement qu'une crise sociale.
Bonjour, welcome. L'image passivement dans le Congo, vraiment souffrance ses alliés. Alors, on a eu une solution, il n'y a pas si il y a Congo peut si là, et ils ont maboko nangai. Laissez-moi te demander le bon, mais pas ça le babo. Naïbi pourquoi nazo ba? Parce que maboko nanga parce que babiloko tout ba loba. Donc là on sala yango. Donc na ozong ilanga après, na parler bino na nous sur dire que mukuna un peu bon na ozong la bino pour expliquer bino comment situation il y a crise économique et surtout sociale et aussi là ils ont maboko nangai. Je vais vous parler du diacre Mukuna concernant équipe naïe il y a Renaissance. Équipe naïe au bazolo ba Renaissance. Moutou a créé Renaissance ezali le président Joseph Kabila Kabange na bandeli Renaissance au diacre Mukuna azolo balelo o azobetela la tolo ezasoko équipe naïe Moutou a créé ango le président Joseph Kabila Kabange. C'est lui Ouazwaki ide wana pona ko bongisa côté football ya Congo. C'est là qui équipe wana Renaissance. ABC diacre Mukuna parce qu'il que tant que serviteur de Dieu sera PC responsabilité à osala yango bien. Abi nazo sala équipe. Yoza responsable nations qui est président et équipe a financer makamuno surtout donc diacre Mukuna bima amema elo côté a financer nyoso. ABC que non équipe auto sala yango ezala lokola entreprise mokobo, cela veut dire membre nous surtout à Renaissance. Aye bakozwa part ya makambo ya bien no se kota ba profit no se kota na kota Renaissance. Donc Joseph Kabila pesa ki yango diacre Mukuna pour asala équipe wana pour aider ba bazwa part na compte ce que équipe wana ngezo produire. Ezala entreprise et créer ba misala ebele. Mais diacre Mukuna zui yango lokola za honnêteté a commission équipe na yemoko on dirait yebutu a créé yango on dirait mutu a formé yango donc binoko boyebité que mutu a financé équipe wana et mutu pas zoka aider ça l'équipe wana c'est le président Joseph Kabila boyebité mais ce qu'on dit que muku na yebi masolo wana na ba mbongo ba pesa na ndenge nena expliquer bino na lo bango parce que moi je suis de la famille. Donc dans la carte famille, on a expliqué makambo pour na yebi yango na yeba makambo belé na ninga kutu kolobate pour ça la ngama il y a dire que muko na zo la kisabino bon na tel niveau aza reconnaissant. La Bible nous dit d'être reconnaissant et la Bible ne nous dit pas seulement d'être reconnaissant mais la Bible nous oblige d'être reconnaissant. Mais le diacre muko na n'est pas reconnaissant. Tant que nous avons une équipe ou une Renaissance, équipe y a diacre Mukuna, mais esa équipe y a yété, esa équipe y a Joseph Kabila, le président Joseph Kabila a salaki pour aider le peuple congolais. A zui diacre Mukuna a payé responsabilité pour le que batebele ba biza si makamunae ba biza makamebela besoin le colosa serviteur, leur joie bochango entreprise. Et puis, vous savez, l'entreprise, vous savez, Babylon est belé. Mais diacre Mukuna. Et voilà pourquoi on a bengi na kin. Na soyena bande kin. Passer, ba makamusa la butete na kosala ngote. Mais yo ça passer été. Mais bon taquer na muto, bon longolé na présidence soit na Renaissance parce que ce n'est pas et ça y était. Alors, ndenge nazolo baboye ba mikolo ya bomo na diacre Mukuna a relongwa na Renaissance parce que ce n'est pas son équipe et sa équipe bachaye kotia. Le kola zane reconnaissante. Le kola azoye ba na yepete makambazo sala. Donc na moni pour na diacre Mukuna azonga na nzela parce que ngela ba ke za envoûtement zo sala e et ko meme na kufa eza mabe parce que mabe oyo lelo nazo expliquer bino boye ba yango. Ce qui nano mususu na kutino a beta boloko ba 10 ans en prison. Donc diacre Mukuna o bateka kutino mais eloko zo tinda ye eza envoûtement. Donc peut-être ye pas zolinga ke na nzela ya kutino parce azo déborder na niveau moko osakana te azo sala makambo il peut la ko aider diacre Mukuna. Parce que na yokaki na message moko lobi ke yeso kazo supporter président tsoka bana ko supporter président Kabila c'est parce qu'il président de la République. Donc étant que serviteur de Dieu au cause de la contre
mukonzi ya mboka te pona nini te ayebisa bandimine ndenga na lobaka chaque fois bazalaka contre muto a dirigeaka mboka te na loba ngo chaque fois soki bozo zala contre muto azo diriger mboka bozo loba mabe ya muto azo diriger mboka ememaka malédiction na mboka na lobaka. Il fallait dire que Moukou n'a pas yébissé à peuple bon parce qu'à ce moment il bouffait l'argent. Azolo bandel bomona bomona image à l'objet que ce que bozo zela ngala longola kabila bozo zela trop na kolongolote parce que yeso akota politique te mais n'expliquez pas pourquoi à quoi pour ça la note parce que muto a dirigé mboka bazala contre yete muto a dirigé mboka bafinga ka yete muto a dirigé mboka ba mabe na yete parce que celui bozo lo bayango bozo me ma malédiction na mboka dit la Bible siko il faut ba yebisa batu ba yeba ngo ce qui peuple congolais à comprendre que tant muto a dirigé mboka de ko finga yete de ko le mabe na yete mboka na biso bongi. Voilà pourquoi pour la aider dire que nous connaissons le ko la commis à envoûter il faut président Kabila Zonga. Alléluia. Laissez-moi nous bien. Oh, mais pasteur, pour aider mon limo, il y a dire que nous connaissons parce que il y a lobby, tant nous présence à la qui président de la République, voilà pourquoi nous parce que bazala contre muto a dirigé Rambokate. Donc le kola ngana lingia kenena na li felo azo kenena ngote. Ba bien fait o ba sali ponae. Mais qui pour analyser la renaissance? Il fallait pas penser à mettre Tchikeva à Bunda pour le président, à Zoakout Badega, Batumba Banda Kunaye, Batumba Baka, donc combattre Baya, Baluka Babo, Mana famille, donc il a Zoakout tu peux rien, mais à Chavis, vient que dans un risque, parce que Kaka, le col a monnaie le président Kabila Zamutumalamu, allez battu Bakomani Tibanga Bouma, mettre Tchikeva. Mais mettre Tchikeva, il fallait penser à cadeau, il y a des équipes, on n'a pas un sportif. Alors, on peut bien dire que le président Zalina est déwana. Besoin de personnes qui ont dit que Tanenga a BBC na zone la vérité c'est que boye ba que qui pone zakaya yete. Le président Kabila a la télévision le bakete ngam na financer ya sa mutalo barate ya sa muto azola na nenge bible lobby. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. A garder silence. Nzambe moka bunda. Na ngina lo bate ke ndeba lo bakete à répondre par le silence. Il y a ça la Bible lobby, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. À ça il dit que nous kuna bolamu, à PCA équipe, dit que nous kuna BBC. Alors dans une situation, dans un moment tandis qui se comme dans Congo, tandis que souffrir, dans le but souffrance il y a Congo et aussi là, ceux qui bino bochenga poids. Pour moi, na bénédiction, na bine na aussi se passe o. Na pesa bine exemple moko. Na to ti na petit mo na kini ya combattant, zalaka combattant. Na biyo pozo projet yo, o nga na zanango, longwa ki combattant. Moi na longwa ki combattant pas za combattant banda. Na so na PC bangeto za na bango. Nga na passer nga na obimsa makambo belé te. Na zala makambo belé ya bien. Mais le wana we la raté, na pesa raba idée, so la ningo bongi. Na pesi mona na ba mindele to bakinda kitina kin bakiti la présidence. Le projet est zalike bakisi ndenga za l'Angleterre awa. Donc nos ala gratuit do bandi na hôpital la biso munene mama yemo. Donc bakisi za la gratuit sur mutakoti ayena hôpital ya mama yemo. Ba c'est l'ordonnance ba pesi akena pharmacie na hôpital na mama yemo ba pesi bakisi ofele parce que bakisi so bando uta nango awa. NHS déjà tout makamotu bien signé. Donc, on a un normal, hôpital, maman, qui a besoin de la formation, traitement gratuit. Nous avons Angola, ils ont un hôpital général, un traitement, ils ont fait. Donc, on a tout ça, le système au Congo. Mais la petit mais président, c'est que Yebi n'a été souka, on sait que non, il faut dépenser $40,000 pour la projet de l'État. Tu n'as pas besoin de moussous. Au niveau, il y a aussi dans le monde, il y a nini. Si le ministre a un bon à la poche, si vous comprenez un mot que je béba, si vous avez un loco, et puis ça passe dans mon thème, alors, Congolais, c'est bon, Congo, Yemoko. Si vous avez présence de la Bosnie, le président Félix a échoué. Parce qu'il y a eu un bloc en la tête. Aïe, Moutali, Pécha Koutana, président, tu vas passer à projet, on n'a rien. Ma côte n'a pas. Alors, on a Tindaki Moutou. Si vous avez un côte à ma solo, bien. Alors, tant que bino, bobo chaka ba kalo bocha, bolonga, tuvo bolonga kabila ozonga. Parce que ngamo na bike, neti ba bloko ya ba Thompson o.
Tout ça va marcher, na ça va projet belé, oh le soka bondimi kaka. Bo sine koti, ngaba battre manana na lobate. Bon moi na Congo bonga ben vete, c'est bon luka kona ba ya parce que banglais bango mo ba za sur terrain. Banglais na zo ba banglais papa mate banglais ya mindele, oh baza ba mitu, baza ba ebinde basala développement ya mboka. Ba ko développer mboka na biso très bien à partir ya banzela. Na alimentation sociale, ne me na me la radio manera lobby wana. Nous avons besoin, neti babilo ba Thompson wana. Tolingi tozo sasu Thompson ba pri à Thompson. Ezala ndenge zala ka na kala que Thompson ezala ngoyo loko pamba. Ba contenir à Thompson bandoko yana kisasa. Ndenge to solela bandeko ba bange ba aza awa. Pona ko aider ba congolais ba somba ka Thompson na pri assez. Le ko kende e ko pesa ba maman ba Thompson ba banda ba business na bango bien na zandu ya munene. Ba gratuit ba bloc ceux qui ne ba bazo gratuit ba oté kala maman za fond après wana biso mo to ba ko gérer yango na prix assez Thompson ko zonga ndenge zala kala biloko pamba na ebe ke ba combattant ba za so ba biloko bongo salami ba bio ba yona ba che ba Thompson ma poison ngamo na koloba na biki na koloba muto no so ko teleme na makambo wana na ko telemela ye na koloba contre ye mais pour le moment to talabino soki bokoki te ndeka président Joseph Fayakia le président Tshisekedi Dayabi soki bozo changa bakal na ko sala makambo na ngana sala te aotika d'autant aotika azong sa pouvoir aussi ka zwa kiango parce que ne peut pas supporter que pays na biso ezala kana bato ba bloquer ka bato pays na chose kana bato ba lingi bato ba sala ba projeter pays na chose kana bato ba zolinga bato ba bongate biloko to ko stopper yango alors biso mo to ya osimba makambo na ninga bien pona ko sala pona peuple congolais longa na pasi. Peuple congolais, bamakamuno ceci là, makamute bonga, banda na santé, tina alimentation na biso, na ba projet to zalango. Alors, na zonga la bino bola na nanu bo tema malamu oya maman Olive zo salaka. Doso to lobito loba et au sala soki ndenge. I'll see you after this. Thank you.